Nzamba ebisingai avant décembre na moni deux comédiens ya minene pe ya makasi ya mboka na biso bazotika biso. Mais moko kombo na ebani na lettre S aza mwasi. Moko kombo na ebani na lettre M. So ba telemi makasi na losambo te mabe ezozala makasi. Surtout lettre M aza bitumba makasi ba olinga ba bundise makasi menzamba wa bundele ba tema makasi na losambo. Cause ya ba poison nyonso eza jalousie. Ya mibale ba comédien pe bazotambola bien te. Na monde na bango songi eza makasi, na monde na bango jalousie eza makasi, na monde na bango kisi eza makasi, ki PD eza makasi, ki homosexuel eza makasi. Donc bazotambola bien te. Wa kufa na poison. Oui. Artiste msusu kuna zobela aza grave. Oui. Et encore des artistes qui n'avant décembre. L'autre en mois d'août. En fait, c'est nini. Est-ce que ça m'a bien moko bandeko basali to tali bien parce que de la fois azo bengara bango ya kalosambo. Mais tantôt plutôt bazo ki maraka. Pasteur de la foi a recueilli ça 10 000 prières. 20 000 prières. Mais tant que bango moko basali repentance sincère té. Et l'autre est ça maté. Bible zoloba reconnaît seulement que tu as conduit tes pas ça et là vers les dieux étrangers. Yo tant qu'on se repentir, mais au délaisser té. Et l'autre est ça la matin. Et l'autre est ça la matin. Nzamba mawa. Nzamba soka ndima ko pesa Jésus-Christ sur la croix pour nous racheter dans le péché. Et l'autre est ça na baptiste la biso pressé. Azwa jip ka lelo. Ayeba ka lelo, akende poto ka lelo, asama kamnyoso ka lelo. Alors on a ba pressé wana diable pe linga biloko bon atalisi o mandoki. Non peso. Tango robebi sabikila na ekuna ayeko kufela ekomika ko poison. Misusu pe ba kufana na ba poison te. Ba marche na bango eza mabe. Bible zoloba l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Mutuna mutazana ngonga na ye. Mapasa tandenge baza mapasa ana babonga nzela morote. Bakenda poto nzela morote. Ba si sa classe nzela morote. Moi mususu ba doublé, mususu a passé. Yo kokyo lo bate ten, lokola sila bisalo abongi, ngai aida il faut na lekaye. Te, lekaye na musala c'est bien. Mais ko lekaye na tembete parce que ba marche peut-être oh ya sali yo salité. Ici le péché a évolué dans ndenge nae soko za na soutien ya repesa pesa loboko ko yate otiele ekal po ya koya okoma lokola yete ba jalousie wana nezo mema bino na bakufa boza jeune Bible zoloba les plus robustes vivront jusqu'à 120 ans. Bible ko sarate premier garçon moko ya 27 ans côté à Kingabwa 27 ans oui que nga na déplacer raté. Mais si on a déplacé qui pour na maman na asalenga somo maman na sa vidéo fuka mi penza moi na pardon na etane moi to mema ezate yo yakaka moni pendenga filmer moi na azaka ya kolala boy akonda mapeka comme le quoi centre mbali bosona mona hémorroïde na niveau wana mosomba ebima ozomona mikuwa oyo ya ndeko mobali emonana bapandi awa ozokonte yango awa penza mikuwa etelemi ngabi mama boza sireze hémorroïde abia eze hémorroïde batomboli bo mosomba ta ya ba 4 mètres aliaka te munoko ekauka avandaka te azaka ya kolala ngabi siko bopesaka ekisi nyo mama toke hôpital balobi eza infecté il faut kaka bakata mais na état na ye moye kutu bapesa ata anesthésie yango ezate po musuni ezate azoli ya pété mais bakisi otomeki esimbi te suka penda tan na yaki osala nde ebimi penda mulai na okoka te nde nakotisaka yango ekota lisu te so nakotisika mbamo ebimi donc ekomi lokwa nyama na mukila ko moko ndenga o reconnaître hémorroïde na asali nango 4 ans yaya ndini okokyo boko la maladie lokwa mwana suka boboti na famille na bino ozo sumba makila ozo mona bazeize ezobima constipation bacha donc a présenté ba symptômes nyonso siko bâton de Moïse et comme lokwa elinge limwa
On a kawana na bana basi suki sala ngandeni. Et bimbaka et kondaka ou beko. Tika triomphal ekosa. Moi si soit comme na niveau ana. Ah. Ata loboko ekende. Passoir. Eko kende. Bongo mayo eko bimawana. Bongo solo ezawana. Ta hémorroïde ya maladie mabe. Na ye na kit complet ya o itali hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle. Tangabio ezali 10 bouteilles. Pour na cure il y a 5 jours. Pour na tongo na pokwa pendant 5 jours au meli tangabio. Soko aussi si na tangabio oye kozwa F2 purge. F2 purge yango. Otongo lango a tiède. Mulangi oyo au chauffé. Au sombi pompe ya 0,8. 0,8 ozwa mayo nyonso. Otongoli yango na tongo. Et puis lobi nango oye kotongola isu na tongo a tiède. Tango si kotongola oye kobaka. Tuki sa o oromela demi bouteille matin, demi bouteille soir pendant 3 jours. Tango silisi na yango ndeto oye kokota na sembola purge. Tétanga relaxant na voir clair. Tétanga relaxant na voir clair ils ont soigné tension, ils ont remonté pourcentage ya barin, ils ont renforcé système immunitaire, ils ont facilité circulation sanguine, ils ont détendre ba muscle et soigner ka goutte, hernie discale, rhumatisme, kakanabate oyo. La maison chez Kati toza en mesure ya ko soigner ba infection urinaire. Toza en mesure ya ko soigner bandeko papa oyo bazo souffrir na prostate. Même si est comme cancer, tozo soigner yango. Yo ndeko mobali oyo sperme e beba. Oye bandenge ni sperme na eza ya ko beba. Omona eza mai lokola mai yo tozo mela. Mususu eza lokola couleur ya masuba. Sperme oyo beba eza jaune, eza mokie, eza ka chocolat. Ezalaka solo règle ekata na yo kisi ezali ndeko oyo ozalaka na ba règle douloureuse toza na kisi ndeko oyo ozalaka na ba règle élastique 15 jours ya règle toza na ba kisi wana yo pe trompe et boucha yaka ko déboucher yo pe ovaire na hormone esila yaka na maison chez Kati yo pe matrice et comment malili papa ta sperme neza bien moyen apesa ose miezate pour à chaque foyer azo pesa sperme yo congélateur no wana ezo boma yango toza na ba kisi. Voilà, très chers internautes, nous sommes déjà avec Mama Kati Munga, la nation puissante, centre de Kitoko, où ils sont en Rabiso, plus na maladie na biso, toyebi bien bali conjugal na biso bonga grâce à Mama Kati Munga, où tous années na plateau na biso lelo, toko sur la moelle belé, message est bimi fort pour na artistes et comédiens encore deux artistes comédiens bakotika biso avant décembre eza nani tope nani ndeko lobi moko ebali na lettre M moko mususu to bombi mais boye bango na katikati ya émission na biso voilà Mama Kati topesi mbote et puis topesi bandeko ni surtout oyo ba consommer plus ba produit na biso na la nation puissante Mama Kati un mona bandeko bata la biso. Oui, bonjour mingi na bandeko balandi bisika bozwami eza ya bino lokola momesano Mama Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko soigner certaines maladies au moyen de plantes naturelles nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 référence carrière Carré-Grèce. Nazali bongo tout le jour de 6h à 9h30 sauf le samedi et les dimanches. Consultation 15 000 francs congolais et numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Deuxième bureau nanga ezali bongo na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna nazo travailler tous les jours de 12h à 14h30. Samedi na dimanche na sala raté numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 à la fin. Na sengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso na kombo ya Nation Puissante Télévision pour na ba mituna mususu peut-être papa Yves akoloba arate torokuta nango kuna à suivre. Voilà, merci Mama Kati Munga, je crois bien que vous l'avez dit pour comprendre déjà qui est Mama Kati Munga. Donc maman Songa Biso, maman Ban Mibali, maman Yabana Bassi. Alors
tout le monde déjà na table na biso tant de produits ezali awa sunga biso déjà toyeba et puis tokota na ba détail pour ndeko moko tokufa na hémorroïde hémorroïde pe bomaka déjà papa ndeko tokufa na hémorroïde en tout cas bosala très attention na hémorroïde hémorroïde bomaka eza maladie lokola ba maladie nyonso une fois kaka ozweli yango solution ya bien te elie nzoto kolia ekomi ebele makokoso nakende kosoigner garçon moko ya 27 ans côté ya Kingabo 27 ans oyebi ke nga na déplacera te mais soki na déplacaki mpona mama na asala nga somo mama na sa video ya fukami mpenza mwana na nga pardon na eta na ye moye tomema eza te yo yakaka ngabi te mama nga na yaka te tala boyeboye abi te tinda yaka ta na basoda yaka ta na basoda voilà il paye moi trop cher. Ah oui, hein, quand même, ça un service spécial. Voilà. Qui vraiment na basoda oyebi makambo bambo kanabiso enlèvement ba séquestration comme kili nazwa ki penza ba militaire kuna pa na biso na société ya pompage nde bakenda ko accompagner nga kuna na Kingabo. Ya Bible lobi mi batela nga pe na robatela na sala par na nga Jésus Christ pe sali par na memi pe bato mibeko ba ezui penda ordre de mission na bango ba accompagner nga légalement pour le coup la urgence ezalaki na moni pe nga filmer mwana azaka ya kolala boy akonda mapeka comme le quoi centre mbali boso na mona hémorroïde na niveau wana mosomba ebima ozomona mikuwa oyo ya ndeko mobali emonana bapanzi awa ozokonte yango awa penza mikuwa etelemi ngabi mama boza sireze hémorroïde abia eze hémorroïde batomboli bo mosomba ta ya ba 4 mètres aliaka te munoko ekauka avandaka te azaka ya kolala ngabi siko bopesaka ekisi nyo mama toke hôpital balobi eza infecté il faut kaka bakata mais na état na ye moye kutu bapesa ata anesthésie yango eza te po musuni eza te azolia pete mais bakisi otomeki esimbi te yango moni nalobaka na bato na émission na nga soki okoti na Nation Puissante télévision opartage grâce ya bapartage nde mama wana cousine na ye na Londres atindeli ye video que bokende non peut pas maman oyo tozwi ba témoignage na ye musala esalama bien nde bengi nga alobi mama tokoki oya na ete eta na eza moyen te fo yaka na komi kuna na bandi kosolola na ndeko mobali bandaki ndeni ote na bandaki kana ba constipation mukongo pasi mais na banda osalela ngaka ba vix na ibikap omoni ba vix wana mike wana ba vitago nando salela ngaka ba vix na omela ba ibikap so epesinga moi bien des jours na leki nanga moi bien des jours na leki nanga yepe sikoyo aza mobambi alinga nzoto yo zo soigner na nzoto bien te mais nzambe abash Merci ko alors ba aussi banani ba nyambivance mobambi na ndenge mukete na chibambe nde comme aloba na miso mama ezaki te na bisi mama bima atikanga na to sololi nde ay kofungwa mama bayebi ote bayebi te nde tango na suka penza tango na yaki osala nde ebimi penza mulai na okoka te nde na kotisaka yango ekota lisu te so na kotisika mbamo ebimi donc ekomi lokwa nyama na mukila ko nde na yebisi mama en tout cas toza un traitement moko ya mulai awa traitement la biso eza mulai aomela na antibiotique pirito na traitement ya hémorroïde ndenge esali boye ça fait combien de temps ça fait 3 mois nde akomi alité mais ye moko ndenge oreconnaître hémorroïde ne asali nango 4 ans yaya ndeni okoki obokola maladi lokwa mwana suka boboti na famille na bino ote na kanisa eka na bavitago wana na bangabi te yaya vitago eza kalma ntango ebandi kotungisa osika me ntango yo banda oyoka mokongo pasi ozosumba makila ozomona bazeize ezobima constipation basha donc apresente basymptôme nyonso siko bâton de Moïse ekomi lokwa elingi limwa Bali fait vous avez un problème.
Si on a kawana na bana basi si que ça la rendeni et bimbaka et kondaka ou bien comment tika triomphal ekosa moi si soit comme na niveau ana ata loboko ekende passoir ekokende bongo mayo ekobima wana bongo solo eza wana ta hémorroïde ya maladie mabe makasi nde nakie kosunga ndeko bato bao négligent so ameli mwa ibikapi na ye epesi ye mwa makasi ye wana alati pantalon alobi na mobali lokuta eloko eza te yango ozomona bamabala ya bagene na lelo ebele ezopanzana mpo baparent nde bazalaka kokanga motema papa bana nasala mpe nini nazo me baoyo lelo ya fibre optique azela te natalaki na Molière mère boss bakangi ye na mwana verni na leki ya mobali mwana verni oyo ayaka osala na ye na mobali manzaka ye wana nde olongola waniko olie olanda ngai na oleka na baémission awa zwa numéro te ya préféré ta novelas aotala Fazilette amoni biso tooleka alongoli bino batu pamba solution ni bokopesa remède nini Fazilette musika kuna na Turquie oyo pesoni landanga mutu na omema na nga solution ya kisi te na okato nzoloko te mpo nayebi okata nzoloko te na opeso te otya na mutu mbetu kote ya papa nayebi biloko wana te nasukola mpe bato te na opeso ka kisi boye omeli otongoli soit obaki oretrouve santé nde mama wana tobandi traitement mwa mobali alala 3 mois akomovanda boye po ovanda boye te mokila ana okotisa ngo wapi mokila ekoti wana napesi ye nasali baformule kuna oza ide te ye alandi kire normal te ozomela ozotongola ozobaka na nyonso tosali yango na mbala moko nde ezalako mela na otanga bio 5 jours yakoto ye tosali bongo ye mpenza nasali ye cure d'attaque napesi bilo aomela tanga bio moko te aomela 3 tongo midi poko en entretemps atongoli na tongo na poko abaki tongoli ekota wapi ona mokila ekokota yaya siko nga bakisi nga siko bakisi na ngai ya kotongola avantage nango eza na pilipili te moni motu soki mosombe esi ebimi kobaka ye eloko ya pilipili te kotongola ye eloko ya pilipili te wana okoki obimisa ta nyonso libanda ekomi mpe grave siko ye na ke na ye nde yeni ameli tanga bio na tongo atongoli mpe kaka na tongo ameli na midi ameli na pokwa abaki epuis aobaka sipokati oyo ya bato nyonso te ye nasala yake sipokati spécial yo na yebi so kuna mpe ya nasalaki mwa respiration na respiraki mpenza abiki ko abiki ndenge aza wana akomo beta siko basampa po ekoma na makolo on dirait babouge bavis okomi na déséquilibre obeti libaku po kwei donc ozokende démarche ezoyebana te siko akomi kovanda moko abeti mwa tour na lopangu omoni mpe mwa bamabulu ekomo zipama bamabulu oyo otyamaki ekomo zipama kuna mpenza mama ana naza jogo bi mwana nga yo mwana moke boye oyebi makambo wapi toutie pa tata kingani oyebi tata na balobelaka na radio oyebi mama nga na bango tokabwani kaka na ngolu bana bango bajogo baleki ngai me ngai nde pakwa ezali yango makambo ezosima ça c'est bien et pakwa ezali ben est-ce que bana babebe bakoza mpe na hémorroïde si bon mama awumeli na hémorroïde na zemi babotaka mpe moko bana na hémorroïde omoni mpe ya bebe awuti obotama me eloko mwa mbuma moko ya moke ezali na nusi sikoyo il faut ntango mwana azomela babiloko mama azomela batya na babiloko ne ya kolia basangisa ngo mwa batangawisi mwa bawangila mwa banini mpo ntango mwana omela yango nde ezoswanye ezokota soki botiki ye nango bongo lobi bobomeli ye marché aoza spectateur abeta bale na terrain ata na zelo abeta te match babouchon aobeta te très bien maman présenter biso na tigelo pena pour 5 minutes pesa biso ba détail ya ba poni surtout na ngwa et puis tokota siko
na sujet émission na biso ya lelo. D'accord. Présenter biso na. OK. Ndenge kaka tomesana kosala ngo ndenge kaka tozalaka avant na no présenter na sengi na bino na bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Nation Puissante Télévision. Bo aimer, bo partager, bo liker pour na to ça la vulgarisation et sauver batu oyo bazana ba problème. Awa ba kisi na ye nango na ye na kit complet ya o itali hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle. Tobanda kaliboso na tangabio. Tangabio ezali 10 bouteilles. Pour na cure il y a 5 jours. Pour na tongo na pokwa pendant 5 jours au meli tangabio. Soko si na tangabio oye kozwa F2 purge. F2 purge yango. Otongo lango a tiède. Mulangi oyo au chauffer. Au sombi pompe ya 0,8. 0,8 ozwa mayo nyonso. Otongoli yango na tongo. Et puis lobi nango oye kotongo la sou na tongo a tiède. Tango si kotongo la oye ko baka. Mais sipokate ezate noko kuna kinga bwa vide sipokate. Sipokate ezate o biso bangala to bengaka ebaka. Obaka ngo na tongo, obaka ngo na pokwa pendant 5 jours. Tango si sana ko baka oye kozwa sukisa. Sukisa o oromela demi bouteille matin, demi bouteille soir pendant 3 jours. Tango silisi na yango ndeto oye kokota na sembola purge. Sembola purge oyo kolota ndoto te otongola e mobimba boye. Ye soko tongoli e mobimba en tout cas journée na yo na toilette. Sikoyo po esala yo ba dégâté, il faut diviser bouteille oyo en 3. En 3 ngo pe bando tongola ka na tongo. Un tiers na tongo, un tiers na tongo, un tiers na tongo. 2 bouteilles ko sala yo 6 jours. 6 jours wana na en tout et pour tout et sali yo 21 jours ya cure pour na batu ya hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Bino nyonso na salela bino kit complet. Po ba mibali mingi bazaso bine il faut zo kira hémorroïde. Te ngana bela hémorroïde te. Obela hémorroïde te, oza faiblesse sexuelle ndeni. Oza éjaculation précoce ndeni. Et puis ba faiblesse sexuelle na ba éjaculation précoce mususu. Ezala ba faute na bino moko ba mibali. Yo zo kende feti na mama. Eloko ya liboso za nango besoin eza mai. Mais la maille avant au kota en rapport sexuel. Pour nanini maille ekopesa o énergie, maille eko nettoyer yo, maille ekopesa o makasi. Tango osala rapport sexuel na yo osilisi kende kosuba. Ce que subi au moni pendant les rapports sexuels au ko éjaculer. Tango ko éjaculer et ça na ba liquide oyo etika laka et bimaka nyonso te. Si ko po bima nyonso, il faut mettre la maille avant et puis après au ko suba et ko bimisa gel wana nyonso. Parce que ba gel wana so ezotika la et ça lokola caniveau, ba selo, mabele, ba nini ba boaki na kati tant que ba kire yango te passage ya mai ekolekate. Alors ce passage wana eza bien te yango memela rabino ba faiblesse sexuelle. J'espère que bolandi ba précaution mususu ya kozwa pona kokoma na ba situation hémorroïde te. Il faut komela ka mai mingi. Tango uti ko lamuka na tongo avant o brosser minu na yo mela mai. Dans la journée, il y a des fruits, il y a des légumes, tant olinga ola la paix, mais la maille. Yango eza kisi koleka ba kisi nyonso on atandi aho. Mais bino boye bakangote. Yo lingo bimana mama ozui XL, ozui turbo sangisi, olobi epe sa charge. To charger yo penza, to chao na courant. Pourtant o kende kuno katani et c'est nga charge to yeliosko biloko. Or il y a moyen d'éviter ça. Yo ozalara avant au sala rapport ndenge zaboe petu ana ressentir a sentir mais yo ndo okufa. Babiloko ozo sala ona midi mbika ndenge na osala boy na bete loko tant na olekisa petu ana kolela te. Rapport sexuel c'est un parti de plaisir. Toza na poyo sepela ngana sepela toke ringi te toke bashi ya kobunda bitumba te so lingi bitumba ke na stade kuna bitumba zanga te ba sport nyonso ezali kuna to ko sepelisa nzoto yo sepela nga pe na sepela tango yo yaka na défi wana yango nde
ememela ba problème okoma tindika tiakal moi ngomba na muke ya sendo yana okoka matango te lusizila okoka matango te il faut ka batiela mo ba cric il faut ka batiela mo eloko landa conseil yango kolanda ya pamba te benga na plus 243 82 20 012 à la fin. Oui, en dehors de ça, naza na tétanga relaxant, na voir clair. Tétanga relaxant, na voir clair, ils ont soigné tension, ils ont remonté pourcentage yabarin, ils ont renforcé le système immunitaire, ils ont facilité la circulation sanguine, ils ont détendre les muscles et soigné la goutte, hernie discale, rhumatisme, kakanabate oyo. Si koyo na eko tiango voir clair pourquoi pardon. Voir clair ezapona bandeko oyo babelaka glaucome. Bandeko babelaka misu. Mondenga na otala projecteur boy. E bimisa maite na otala ngo banda na banda otala mais yo okokota la projecteur te. Yo obando yo ka misu pasi tina ba paupières. So fini bozo ka pasi. Tu as l'impression comme si tu as le sable dans les yeux. Okomona misu no bimisa mai. Ozo ka lokola ba zelo. Ozo ka misu mokosa. Deux fois et salo mokosa te mais bimisa ka ba bibon pamba pamba. Bato ba bibon pamba pamba na ba misu na ba coin. Ezaka ba signe o ezola ki sa que glaucome ezali déjà maladie déjà ezako s'annoncer. Ce qui omoni babilo kwana ozana besoin ya voir clair. En dehors de ça bandeko basi mibali oyo bazalaka soki ozo brosser minu makila ezobima. Lolemu no eza pembe lokola ba nouveau né ba bébé ndenge bazala lolemu pembe et pas mikolo simba te sala salité. Yo okoka komela mai malili te biloko malili okoka te glace okoka kolia te okoka biloko moto te fraîche haleine yango fraîche haleine no ezolongola munoko solo ezo bakisao emai ezo pesa yo vitamine K vitamine D po ozoka yo muto zoka pamba pamba na munoko fraîche haleine yango. En dehors de ça tozana mwamba papa botuna anini Mwamba papa est soigné en anglais le côté. Mwamba papa comme na ekaka opération comme jogo. Solo comme jogo ou comme beta match international. Olongo la zelo, olongo la mabele otika ba bouchon. Mwamba papa e. Mwamba papa appelle ça level. Mwamba papa appelle ça remontada. Mwamba papa a changé à batu ba poste. Ozara ramasseur de ballon, au lia mwamba papa au koma ailier gauche. Ozara kovanda na sima ba poto pona otala filet au koma medio, au kita, au mata. Mwamba papa. De mwamba papa zana pona opese lengi mais a soignera et le côté. Ceux qui ont une faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïde, qu'on devienne mwamba papa te. Soigner na nzoto. Pour ça on devient na mwamba papa ezalo wa mutuka pne etoboki. Olio ke na ona kwado babamba yoko mo mema oka kududu nde ozobebisa moteur au brisquet moteur au côté chômage batu musu bakomo beta match na place na. Alors soigner bongisa libala kolataka ba yojite kolataka bilele te mais zala mobali na compte ya ki mobali. Toli ba mibali ya esthétique toke kuna futi. Mais la maison chez Kati toza en mesure ya ko soigner ba infection urinaire. Toza en mesure ya ko soigner ba ndeko papa o bazo souffrir na prostate. Même si est comme cancer, tozo soigner yango. Yo ndeko mobali oyo sperme e beba. Oye ba ndenge ni sperme maintenant eza ya ko beba. Omona eza mai lokola mai yo tozo mela. Mususu eza lokola couleur ya masuba. Sperme o ebeba ezala jaune, ezala mokie, ezala ka chocolat, ezala solo. Si ko soko lingo yeba sperme no ezali bientôt ezali bienté, tango éjaculé, sperme no il faut ezala pembe lokola blouson nanga. Sperme no il faut ezala gluant lokola crachat, moni crachat ndenge ezala col ezodenda, eza concentré. Sperme ya bien de yango wana. Siko soki ya yo eza na ndenge na lobelité
kende na hôpital moderne sala examen ya spermogramme na spermogramme wana ba opesa ba détail ya motilité ya concentration progressive ba opesa ba détail wana nyonso yaka na maison chez Kati toza na bakisi ndeko mwasi o règle katana okoma kutu na ménopause te règle e katana yo kisi ezali ndeko yo zalaka na ba règle douloureuse toza na kisi ndeko oyo ozalaka na ba règle élastique 15 jours ya règle toza na ba kisi wana yo pe trompe e boucha yaka ko déboucher yo pe ovaire na hormone esila yaka na maison chez Kati yo pe matrice ekoma malili papa ta sperme neza bien moyen apesa ose miezate pour à chaque foyer azo pesa sperme yo congélateur na wana ezo boma yango toza na bakisi tobosani bino te bato mabandi yo kokaka kolata kotika mbunzu polele te il faut lata chapeau il faut lata kitambala il faut olata perruque nga lati na kana compte esthétique mais naza nga mabandi te suki na nga yango ezali donc yaka ozwa solution bandeko ya nduta mwasi pe mobali yo o ndute koma ko gene yo moyen olata doni ezate moyen olata jipa mukuse ezate moyen olata nani sengle ezate zéro nduta toza nango pe na lobi lisusu na bandeko ba terrasse bino bato ba bar ba toilette na bino ezaka solo masuba ba toilette na bino kive koma chocolat lokwa ba boaki chocolat wana toza na plus blanche eza ozui des bouchons au bois qui na place et rouilla wana après 2 minutes yaka konika et longoli yango ezong si neti ezonga na magasin plus blanche ezali na ba produit naturel ezate o javel ba sangisi banini manini te en tout cas ba noko na ba piki melongonia na musala bosali na plante naturelle na bimisi plus blanche o eza lokola javel mais ça javel te o eza lokola mais c'est propre mais ça mais c'est propre te mais et ça musala chitok. Voilà, merci beaucoup maman Kati. Donc ça fait très mal univers nabiso eza vraiment envahir na fleur oyo to bengi to benga ngobongo hémorroïde wana ezanga raté donc na bata pote na biso awa bokosaka biso bolobelaka biso kutu malaria ezalaka na Kinshasa na Congo moni malaria totindela bino hémorroïde solution ezaka kaka mpo mama Kati nozwi solution hémorroïde na yo mosala ozo sentir que faiblesse air nyonso de temps en temps ozo sentir bolembu na nzoto mokongo pasi ozokoka pe te na lit conjugal na yo ezala mwasi ta mobali en tout cas solution ezala pa mama Kati soko bengi ozwa biso déjà ma mère va s'appeler na to bota tout le monde a mis ça tort grâce à maman Kati dans un renforcement tala espace na PC à 4 ans si on a auto bota bébé azana ndako na minute otoloba osali kutu bien nazali su opoyo pe olaka nga kombo te papa te na opesa oui remix ezali c'est bien oyo siko madame alelaki na pesa ndoi ya noko na tigeli ya pesa donc prochainement nayebi na ovya mobali mais oui wana jogo wanga mona mema ekuna na terrain mais oui kasi naza na vidéo ate papa na fier moko mikolo za na idete ba témoignage au bopesa ngai ya 100 vidéo wana naza sko na Kati bébé Kati munga ya mwasi bayaki na dimanche na bakisi mama azaki na problème ya ba trompe bouchée azaki na problème ya ba ovaire esila mobali azaki na sperme mais motilité progressive ezalaki te mama taka wana mataka eza nango mais eza na vitesse te siko ba melikisi na bango 3 mois kizemi ekota ate koti mwana botama ate abotami munene ka neti ngai pembe kitoko bébé Kati munga bolanda na ba vidéo en tout cas bozotala ngo déjà plaisir moko basalinga papa Yves banda na bandi ko soigner bato ko bota o eza réussi eza 17 mais na 17 on a nazwa témoignage ka ya 4 personnes et puis il y a ba voice mususu a expliqué au ka boye apesi vidéo te même maman oyo apesi nga vidéo bébé Kati ye wana donc il faut balancer ngo ba okasango botala si nous sommes en connexion avec toi Mika ba Jinde c'est parti Azino ina gentillesse
Bino batatembe. Kati munga yeyo, bebe kati yeyo. Akita ngambo kobota. Mafuta kaneti ngai. Kitoko kaneti. Bapesi makomo mobimba. Bebe kati munga. Yeyo, na yana ekuna nemisio bomona. Bino batatembe. Esala kate, lukuta. Bebe kati yeyo. Bapesi makomo mobimba kati munga. Kati munga. Yesu akumama na maison chez Katinde makambu. Bebe katimunga yeyo. Bobo ya bosambwa. Toya na ngokuna l'émission na YouTube. Bomonye azinga penza. Na kitoko, na gentillesse, na munene yeyo. Alobaka malukuta. Mama wana. Yango. Bebe katiye. Bebe katiye. Antukanda mapambo ya bebe nanga. Belle. Mwana kitoko boy. Ngapi nazalaka boy. Nakata na kovo. Ya vantuka boy. Bebe alelate. Aliaka kaka. Nde. Suka. Meme na ndoi na kuna na zoya. Voilà, Mama Kati frappe na aller frappe na retour. Et ça la plaisir. Tolingarande boy. Bozui kisi. Solution remède mon ani. Et là tu bazui kisi. Boluka justice moko bokangisa ye bokena parquet ya commune ya Kalamu boluka nanu Mama Kati wana bokene na parquet ya Ngaliema azaka na Ngaliema nde to mona ba mama so basala ba batu ba retour ba osenga kisi bazine miel kaka atena ye kuna tineli muta batu na diaspora osali kutu bien le quoi yo mo témoigner moi papa Yves aza bébé ucho botama 4 ans après. Après, les alaki témoignage yango. Et puis quand on est dans ma pression, ça va la tête en la bio. Mataka va donc on ne va baleine. Moi t'es belé. On a balle na kanise kama passa ndeba oya. Ah, d'habitude le temps de ken échographie mais c'est moi aussi bon. Donc comme si nzambe pour toi moi t'es. Tant penda 4 ans ça mukete. Sikoyo omoni bandeko wana bakenda ba parquet ba makala po nini baza sérieux te ngai penza nde naza boyenga ndeko na bino mwasi musala o nga na ebite na lobaka na polele na ebite mama ye mokuto ezalaka boye na kaboye abi ya biso te boke campus bonga motopamba na buka na te o mama naza na miom ezosala ngai mama na sala miom te o te ngai naza na kiste na sala kiste te mama balobi nanga na kobota nanga ata naza na fibrome bango sikoyo ata eloko ayebi te il faut ndima kaka yebi ata eloko asala te il faut asala kaka yango moni epesa bango ba retour nga so na zo retour te d'abord je suis honnête na musala nanga en plus de père et de mère Jésus-Christ ngai penda père mère kota Jésus-Christ naza nga banzolo kote na sukola mutu te na pesa mutu eloko abomba na mbetu te nga na sala ka musala nango meliki si obiki et puis na musala oyo ya kobota parce que papa Yves au respecta ki ba règlement bango ba oya ozwa kisi ya kobota mais aomela masanga aomela cigarette azana stressé azobunda na ekuna azobetisa na mutu a omeli olandi traitement mona yeyo amona nite bango ba osomba kisi akio o mère na melaika moi verre moko a 20 pour talaka tozaki na anniversaire soit le bi verre moko c'est que 4 voilà c'est ba bouteille c'est que ba bouteille siko yebisanga so zu résultat te yanga nini to respecter minganga to respecter minganga ils sont très important mais Mama Kati il y a un dossier où il faut te le bango moi muke il y a ndeko na biso moko aza prophète amoni artiste mi balé le subazo qui ne ba tika biso tito comme décembre cheko nando kundie guta wate wa kufa na poison artiste msusu kuna zobela météo azobela aza grave et encore des artistes ba bato qui n'avant décembre l'autre en mois d'août n'habité ba professeur obime belé pour la scène nzambe plutôt pour na comédien en fait c'est nini est-ce que ça m'a bien moko bande ko sali to tali bien parce que de la fois azobenga bango ba ya kalo sambo mais tantôt plutôt bato ki maraka en fait c'est nini zela mabe to ezani omoni pasteur de la foi a recueilli salisa 10 000 prières
20 000 prières. Mais tant que bango moko basali repentance sincérité. Et l'autre est ça maté. Bible zoloba reconnaît seulement que tu as conduit tes pas ça et là vers les dieux étrangers. Les dieux étrangers, et ça va désir na biso tozala nango. Pour na kabelo, okyo bimana papa morobo, oyebi pe bien balobi, alekisa ba abasi. Mais yo loko lingaki obo akamana kabelo, okyo bimana papa wana. Oyebi pe ke papa wana azala nganga. Mais pour obwaka mana talent okyo bimana papa wana oyebi pe ke bato bazoleisa bato banye wana eza ba pratique occulte mais pour otambola na mutuka o préféré okende ko bimana papa wana olianie siko ata pasteur de la foi salisi ba prière yo tant au se repentir mais au délaisser té. Et le quoi ça la matin? Et le quoi ça matin? Nzamba mawa. Nzambe soka ndima ko pesa Jésus-Christ sur la croix pour nous racheter dans le péché. Alors ce nzamba sacrifié moi nanaye pour na yo c'est que vous en a valeur. Et le quoi ezana baptiste na biso pressé. Azwa jipika lelo. Ayeba na ka lelo akende poto ka lelo asama kamnyoso ka lelo alors na ba pressé wana diable pe alinga biloko bon atalisi talisi o mandoki na opeso tango robebisa bikila na ekuna ayeko kufela ekomika ko poison misusu pe ba kufana na ba poison te ba marche na bango eza mabe bible zoloba l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Tant que vous avez péché, vous avez péché. Faut koufa, toza bato masumu, c'est vrai, mais makila et Jésus-Christ ça on a pour na purifier abiso à chaque fois. Makila na expira kate po yemoko yebike bato bazana ba faiblesse. À chaque fois ozokweya, ozosongela nzambe, ozosongela nzambe. Mais loko nzamba lingite, ozui étiquette ya Jésus-Christ au tia. Mais na sima osama kamususu. Bible zoloba eloko moko te kotika ya kobombana. Nyonso ko bimana polele parce que Dieu est un Dieu de la lumière. Et ça comme ça na bango kuku nezo memela bango liwa. Ba liwa mususu bozo tinde la poison na poison emoko okamu. Poison tele est-ce que ngana yaki kuna. Yemoko sali eloko na et pesi retour boye nango kana théâtre poison. Ngana osenga na artiste tolinga bino mingi. En tout cas, vous êtes d'un grand divertissement pour Nabiso, Borokyo Lingate. Babylon, Nabino Bosalaka, Nanetinga, Nabina Rosaba Kiss, mais qu'on sait qui s'abattu na évité. Or, ce bino Bosala, non, c'est non, c'est détendre. Ça fait partie, il y a bonne santé nanga. Mais Bosala yango dans la vérité, dans la sincérité. Mutuna mutazala ngonga nae. Ma passe attendez baza ma passe ana babonga nzela morote. Bakenda poto nzela morote ba si sa classe nzela morote moi mususu ba doubler mususu soit passé yo kokyo lo bate ten lokola sila bisalo abongi ngai aida il faut na lekaete na musala c'est bien mais ko lekae na tembete parce que ba marche peut-être o ya sali yo salité. Ici le péchanga a évolué dans ndenge nae soko za na soutien ya repesa pesa loboko ko yate otiele ekal po ya kweya okoma lokola yete ba jalousie wana nezo mema bino na bakufa boza jeune bible zoloba les plus robustes vivront jusqu'à 120 ans bible ko s'arrêter. Donc ce qui est loba qui on sait que c'est possible de vivre mais ce beau kata ba vie na bino na mukuse pour na marche nga ono yebisa bino na za spécialité nga pe na sala masumu mais na yebi ko zonga na makolo ya Jésus-Christ limbisanga kaka tala na sala kiboy na za coupable pardonner nga en limbis c'est ba bongisi ka marche makambo eza na ngoli sute. Mais pourquoi un artiste ils ont un bango, artiste c'est comédien, tandis que l'artiste c'est musicien, oh bah tamboli ma bé, bah zali, bah vandi, bah déméré na musala kindoki ya buzabolo makasi bah zali. Mais bah zo kendate, artiste c'est bah comme c'est lamenté makasi. Biso kaka artiste c'est comédien, pourquoi ya biso likindelo? Na tiré le micro si c'est une question et puis numéro de téléphone, programme et il y a maison et puis un numéro de téléphone aux amis au pays la main de boîte à la vie.
c'est vrai que les artistes musiciens pe oyo basala ya mabe bazali eza ba artiste oyo bazoyembela nzambe na oyo bazoyembela satana to bazoyembela mokili pour ne pas ko exagérer baza pe na bakisi na bango oyo basalelaka baza pe na biloko na bango oyo basalelaka mais baokende nde pas à pas bino sikonde bolinga lokolo moko esala 4 pas wana ndezo mema mabe et là qu'on enseigne na bino chaque Bible chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Zela tourne et comment. Nzamba tinda mutu moko te na sena moyo sans but, sans objectif, sans bénédiction. Après ça mutu nyon selo konae. Yonde il faut yeba nzamba pesa nga nini pona exceller nango. Nga na zaki na nga bureaucrate. Na sala na nga na ba bureau banda na 6 classe na sala ka na ba bureau. Mais oyo nzamba pesa ki nga inde ezaki pona obiki sabato. Nga peut-être lobi na bande ko luka poto na kende poto na lingi na nga Kishasa te na kende poto nyonso na luka 6 fois mobimbe simba nango te ebonga te mususu ba mela mbongo mususu ba détourna mususu ba salabwe mais ba poto o ezo ya lelo tant siko naza nango te donc poto non ça combien de jours musala ezo zelanga donc nzambe tango apesa ka vision apesa na provision donc soka salio artiste c'est que apesi yo pena ba inspiration ya ki artiste wana yo yebaka ko salelango okomata ngai na osakisa bokoko mais ngape na ndo yo ka batu na radio ngape na ndo tala batu na TV mama kingani asala kaboye papa entel asongisa kaboye mettons non soit baka moko ye abi na utie pa mama kingani esimbite liboso banda ko tsanga chuma so na yo kinga mama nani akoki est-ce que ngana okoka or nazaki ko bossa na nazana eloko moko différent c'est Jésus-Christ ngate mno bikisa mais au travers mes produits il y a le sang de Jésus dedans yango ndezo bikisa bato différence na bisoka yangwana ba yebi musala ngana yebi na nga penzate mais avantage na olia bango na gol pour na le sang de Jésus na comprenant que Jésus-Christ ndé apesa makambo. Donc, yo mutozo la nanga, yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au CP la makas. Pour avant, na famille nanga, na quartier nanga, na veni nanga. Maintenant, Jésus-Christ a yebi singa na monde. T'as l'émotion de l'ongol na chapeau. Jésus-Christ a yebi singa na monde. Na bato ya o na kokara ko lotate babenga nga makati na problème boy makati salanga boy yo pe sala pareil yamba Jésus-Christ ma solo carré pona kosuki sa na pesi merci mingi na Mika oazaki na sima ya caméra mwana mayo pesinga kombote ifa na boaka opo na gentillesse pardon. En tout cas, merci na grâce ya Bumba oyo apesa ki biso staff place tolekisi émission et merci lisusu na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, clan Botali, libanga spécial ya Pauline Dongo mwana ya nanga na omona yo na ba partage na kokiote o partager na ndenga liboma ya Pauline Umela. Et puis, merci na famille Cursus Honorum de l'Isipa, mes amis ingénieurs. Merci l'Issous na famille Sans Frontières, wana na moni R10 rendu di tutala. Merci na évangéliste Michel Kouchou pour na musala kitoko na coaching na yo na o matakaka. Merci à toi. Et merci na ba abonné ya Nation Puissante Télévision. Merci na ba consommateur ya Maison chez Kati. Botinda ba témoignage nde baninga ba otinda. Bo sala nde baninga ba osala musala ekende liboso. Bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Numéro de contact eza plus 243 82 20 012 à la fin. Soit au Moninga Nangaliema, na quartier Kisuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99, référence carrière Carigresse, soit au Yé à la Victoire na commune Yakalamu, na quartier Matongé, na avenue Ikelemba numéro A9. Toujours numéro de contact plus 243 82 20 012 Nasuka. Ce qui kolo Yesu azongite. Ndenga na bino to monani mbala ya sima. Bye bye.